Bitumba nangate kokumisa tata oyo na bomo na ngai. Kalemba pona nini yango. Na kotika la kimia mokolo mokote. Pona ye recreation za la kate. Haleluya. Bana bobimisa bambunda, bobimisa ba gitari, ba senteza wapi. Kokota mutu matokeni. Ere koki. Tukeni kokumisa ye. Haleluya. Bana mona. Toke. Bonsoir Bana King, Bana Zabra, Oisa groupe Nabino Léopard. Merci à toi. Nandenge vraiment bolandé premier épisode Oyo ya Foti Yanani. Le lot aux Olanda deuxième partie ya pièce Nabino Oyo ya Foti Yanani. Foti Yanani, yote ya mingi ba maman pesa moi ba maman, poto banyo na moi ba maman. Na yango groupe Léopard Oyo, ils ont vraiment na besoin de soutien. Soutien na bino bato zola na biso na minute Oyo. Soutien na bato Oyo ya Brazzaville même ya Kinshasa. Numéro na biso o bazana vraiment na besoin de soutenir groupe Léopard. 99 06 13 68. Pour soutenir biso pour nous avoir vraiment besoin de soutien. Bobenga biso, et ça vraiment bien. Vraiment bien, ce beau type sur ma boko pour tout qui est bosso. Recteur Emmanuel Biangani, Université Cardinal Malula. Tous a vraiment besoin de soutien à yo. Tous a besoin na yo. Tous a besoin sur un groupe oyo. Na bo sanité. Mimi Stella. Moi c'est mon bon yolo. En tout cas, merci na ozo sala pour na groupe Léopard. Sans oublier Mami Sissi. Là, c'est vraiment de tomber les bino, moi, et ma maman, Bolam. La bonne sanité, Fanny Kerijim. Fanny Kerijim, na couleur télévision, secrétaire na biso pour la couleur télévision, en tout cas, Bambo Tetro Plaswali. La bonne sanité, directeur na biso programme, chef Mugalu, Motatro. Liliane Kiyedi, la robo santé. Sans oublier la couleur TV Mokonza Bakonzi Tony Show. Il va me faire ça, non? Sous-sol. C'est bon. Il y a celui de mon corps, même pas ça. Bonsoir, papa. Bonjour. Nana koti siwa. Papa, na koti ga na koti. Nana koti siwa. Papa. Oyi mikele ninga ko balu bati yo koti siendengi. Telema. Kuya ga suso ote. Kende. Zila mo. Surprise. C'est confortable. Bonsoir, maman. Yo! Kuya lisusu te? Linga kabaluba te? Kuya lisusu te? Ampoubege. Na linga kabaluba te? Kwa kutekele André. Kuya lisusu te? Yo! Aujourd'hui, kuya lisusu te? Yo! Quand tu vis sur un œuvre, maman, eh, oui, qu'elle est lenga.
ekamwisinga ndeko nanga ata yo mo est ce que ezalaka nayebisi pardon fona futanimea vraiment mbiza ebele merci na ndako ndenge ezalaka nde soki fa apesa ngai mbongo oyo oyebi kaka donc ya tika makambo wana fo zela kaka yo ndo olinga kozela tolinga kopase te gandi ndeko nanga nasani naza na le besoin naza oblige ozela nanga na choix te na minute fo nazela kaka donc choix eza te entoutcas mikolo toyebi ela 2009 mpona kaka tozoganye moyen te na léopard nini oyaya ozotuna wani naza oblige otuna oza lindeko na ngai naotuna te so namoni na mabe ya nanga ta yo moko ezalaka donc ovandaka na ndako osylve la vie na ngai donc oza eloko mosu asala na ndako te ojuste nazo comprendre bino te eza nini yango mpena boye mpena ta mwana moke kutu boye te nabikanga mongo na yo yaya makambo nanga etali bino nabima te etali bino boyebi te soki natambola makolo banda soki nzili ti nakomi bandali makolo boyebi yango oza yaya na biso ya mobali moka toza na eka yo tokotuna o te so mpena bachemise epoli bosi mpe mbula so mpe nini toyeba mpe te tokotuna oyo ozopesa so bamangala mabe pwani yaya mbula ebeta libanda mpo te tovandi awa nayoki eloko te nini yango bapolisi yo boye yolani tala kosakana na ngai te ozoka surtout na ndako kosakana na ngai te namoni olingo olekisa oyoki mbala osiko na bana kobeta bino ozoba nini ozoba nini yolani olingi nasimba osiko na nzoto nasimba osikoyo nasimba bomona wana mibali na bino okende kotema na mibali na bino bomona ngai mais pourquoi ikomi nini na ndako oza na mission po papa voyage so papa azalaka vraiment na intervention apesaka na ndako mais sina poma mongo na bino kande nasepeli no odumi elengi ya so otambolaka boye bia na bilamba mai mama nalobi basala nga mabe basopela nga mai basopela te etali bino te d'abord problème na ngai concerne bino te boyoki nasuki donc lelo suka mbala nsima bomona ndenge nakosala bino na ndako bon noluka ata bastress ya bien na tombolaka manga nsusi sirecokoli tala bya bilambo bolongonga makelele papamba yango mwasi oyo azalaka la reine mwasi mpe tolingala biso oyo te eloko mpe ya kosala amalonga tomona la reine de saba kaka batanga bala reine batanga mpe aza mpe ta bien te oso ozalaki mwasi kitoko yana biso mpe naza bogaka mpena bogaka bamwasi asibandeko na ngai na biso baleki oto balitoya kitoko yaya okufa likwa mwasi oyokaka te toloba su te ndenge na toloba su te totikani so babomi etali ayebi ke famille na balingaka te akotikani mwasi wana te vraiment oyo okufa nopamba yana biso mpe nazoba ntina ifo mpe basopelaki mai oyo mpe bakamana na so bayoki yango basepela te yo nini yango pardon yana biso mpoza na étudiant ya mosu lobi tolobi okoma motu toyebi te vi aza mpe mobali après tout obike mwasi ya ndenge abanga bakasi mpe nokola bakasi mpe nani ntango mosu mpe banga mona neti bazwi mobali kuna na mboka yango balinga te alia akenda kuna ntango mosusu mpe makambo ya mboka bango ezasi mpe kinsulile na yoka auta mpe mboka mwasi yango nga mona ezalaka boye ya fala tika aza mwana mobali atanga bongo omonaka nzambe asungi mpe akomi président kaka boye ale bongo ntango akoma président akomisi mobali Oui, entrez.